combien on s'en va faire attention aux yeux belé. Boni boy. Kaba na yo papa. Quand 2022 aujourd'hui yo mutozo kamba bato que nous avons ya béton. Ya ngolo béton zo mo ba béton eza bisika nyoto bakana ezali. Toto c'est la opesa biso montagne ni yo kangi pour la élection et l'état. Ba distraction oyo yo sala biso bitumbala kabuya ou bien bitumba entre bino la bino état biso te. Mais c'est il le mot. Yo dit que non Union africaine ezo bloqué parce que pour occuper Mbogate. Bayo ko susu etuluka susu ya makamu ya sadek basanini ba pesio. Est-ce que yo occuper Mboga oh bien dans l'idéologie ya papa Etienne Tshisekedi ye nzonga nde azali mopaya aye na idéologie ya kokabula mboka azali pirement rwandais na ye na mwasi mama Denise Nyakeru. Donc il a ni la tout na boy. Ba alliance ba dossier bango ba signaki na ba Kagame na Kabila. Yango kaka ya ni ko nyoko la neka biso ne ba baki ke ba boma ba Congolais ba Rwandais batika na mboko oyo. Est-ce que ba Rwandais wana ba botaki bango na mabele oyo? Makila na bango eza na mabele oyo. Pona biso to kufa ka onyo so tiki sekeda zo sala kiseda zali extrêmement pamba bazo utiliser ye ezali ba koro ba sala banda kala eza pete ye na Kabila ba kabona bazabo moko wana ba sala biso ba je moko ya bana mikie mais biso to yebi yango déjà Congolais à l'alité ba kosa bango fayulu te biso na lali nzala na lamuki nzala zo lala makolo libanda est-ce que wana ka fayulu bana fayulu bazana poto fayulu azana vie biso to onyo komande biso ye plan na yoka na ke po nyoko la ka ba Congolais bana biso bakene ko kufa ebele abomi si bango amemi bango na bamboko bakene na bango abomi Congolais nyonso pona nini bango ba yoka ni ke bazwa mboka oyo ba yoka na kaka bongo Kongola kufa mingi po ba Rwandais ba ya kolona kana mboko ya solo vraiment bato ba kota kama mabele ba kunda bango mibimba na mboko ba kufa basila milimo na bango ezate ye Tshisekedi azondima kaka kabula mboka oyo bandima ka korero nazo bokonzi ponga na kaboto kabula mboka est-ce que mboko ezali aye soki bato bazotomboka eza fayulu ngai pe naza muta fayulu te ngandi nazotomboka na lobi boye nzala eleki biso mboko oyo eza ya fayulu te eza ya Kabila te eza ya Tshisekedi te eza mboka ya biso ba peuple kala bawela ka bokonzi na kaluka batata na biso bawela ki bokonzi ya Mobutu te nani te bawela ki bokonzi bazwaki na bamindele sikoto ngito wela bokonzi na ba Rwandais oza mboka na ye baje bazosala nde bakabwani na tilongo bakabwani te baza na bango oyo eza mabele na ye te plan ya bongisa kaka alokota biso aboma biso tanga zoleka na presa kotia biso boye alobi mbula mitano bokonyoka maboye biso nakoteka na tozomona bamakambo biso lotinda eske ne komaka pele ye penda Tshisekedi amonaka ngo vraiment to amonaka te bamakambo biso toloba alobaka te fayulu te fayulu bane bazana poto fayulu azana mbongo ebele biso tozonyokwama fayulu te muda zobokola biso peuple onyo azo souffrir za fayulu te muda azokamba biso siko bana na biso bazotanga te vie ezate ezande fayulu pe kaka c'est que biso tokota ni bumu na ye toyebi so papa 2023 lobozo ba wana ya bino oba plan lobozo bongisa bino biso tozana tina na 2023 te tona tina te tikila biso mboka na biso neti o makam oyo Félix osala pona ko baliser pays ko teka pays ko kaba pays e pa paya biso na ko mboka to souffrir tonyo kama taneti ngai 38 ans asata na compagnie moko te mais Félix a tout comme terrain na ye moko populaire na famille na ye e bongo biso pe congolais yango to biboye likambo oyo ba français bazo luka ba bakabola pays na biso e kosimba te to biso ba français boye to ba station ba propre essence na bango to ko tumba yango moto ropela pe na mutu bango ba tshela to Chilombo to linga ta mukete na mboka oyo ye pe Chilombo to ye na ba français ba ko nzela moko makamo kabola mabele to boy pe to ko marcher to ko to ba station to ko pe biloko nyonso oya ba français na iko adresser ka na tout le peuple congolais
Au moins que toza kolala. On dirait bache biso na kisi moko ya makasi. Kisi wana moi to comprendre makambo eleka ezate. Na lobi bo tous les peuples congolais, tous les 26 provinces. Ezala oza muta IDPS, ezala muta la muka, ezala muta ensemble, ezala muta bo. Boye batwaga na mboka mboko comme na RDC. Mais c'est Chilombo elle biso distraction. Tsobolandaka chaque mois ezalaka théâtre mobo et yaka po bo distraire makambo eleka na sukuli seto ebate. Mais lelo boye bake eloko bazo sala kuna na France. Eza division de mboka na biso. Mais c'est Chilombo azaneti arbitre nango. Omona ke balobi ke ya ko zwa maloba ya suka. Donc bango de aba ko sala ba clôturer ya ko loba mutu ya suka. Yango tolobi boy bomoni ba sénégalais. Voire même kotumba même na pop essence balaxi capacité na bango ke seke na mbona bango ba ko simbate. Bito to landaka ba leader te. Pour leader peut-être le lobo akoko pesa mot d'ordre et l'homme et sabotari balobi ke yo mutu otinda hibatu. Tolobi bo to tele mangongango ebeti. Batwala de aba foami, batwala de aba bonga. Na mnido to baliba ke poto akokeni. Angata kisaba na école abi atangisa mais bito to suffit. Ce qui mboko le lobo ba diviser ango. Telaga na souffrance to na ngona de to zana ensemble. Mais mboka eza divisé. So le loba divisé to vivre ndé na kishasa elo neza. Na kishasa lo ke salaka te ezaka to kena ba cop. Mais peut-être mbongo to fiwa nango ezaka ba mboka ba est wana. Awa okele bo zandu ngobila ngwana koma ya ye a bloquer ngo. Le lobo to koma okene ba cop na 2 mois difficulté. Surtout Kishasa to telema. So Kishasa to telemi ba province et telema. Boye ba mboka de ba divisé. Omoni eze stratégie mo politique. Mais c'est Chilombo akena ba lobi ba ya ko sala ba maison sous fabriquer na est kuna. Mais lelo bo ba lobi ba revoir ba tout à tour na biso ya mboka. Eza pona ba récupérer ba province na biso. Et lo ba ba localisation ya ngona. Sigolon tozela. Elo tozela izaneni. Et puis to adresser oyo 10e ribo préparer de ato ebi ba stratégie na bino nyos. Moutre Kabundi, Adem Sonné te biso stratégie kuna état bisoté. Ce qui me le qui a comme premier ministre, toya biété. Ce pas que ça la dauphin Félix pour to ebi que mandat Félix de pour na biso to content de 1 jusqu'à 75 jours et à cause de a quitté. Mais peuple congolais to la muka. Moko la muka peut-être boye ba ezakanet nini. To la muka ngonga yango. Biso tozali ba congolais. Ba congolais tozali to souffrir makasi. C'est 18 ans il y a gouvernement passé, il y a rien passé, plus 5 ans il y a M. Félix. En tout cas, tous souffrir kaka congolais se retrouver. Moutouazalaka, le vrai opposant, Izalaka papa Etienne Tshisekedi. Il y a un IDPS à l'époque, Izalaka parti d'opposition, au biso ba congolais tozalaka na simana yango. Mais nzokande le long de sikoyo, le M. Félix oye croyant que y a une idéologie à papa Etienne Tshisekedi, yé nzokande azali mupaya. Aye na idéologie ya kokabula mboka azali pirement rwandais na yena mwasi mama Denise Nyakeru to boyi biloko wana Congo ekokabona te mokolo moko te frontière moko te ya pays na biso ekotikala kozala ba diriger ba surveiller biso to boyi lokola bandeko na biso bazo souffrir na ba province ya est ndenge moko pe na biso na Kinshasa biso bango baza kuna ba ndeko ma biso pe na Kinshasa to ndeko to boyi to souffrir awa na ngina lo ba boyi lokola souffrance de se supporter yango ndenge tozokende na maponomi ya 2023 oyo monsieur Félix ayeba te ya ye souffra passe na ye bisengo na ye ya koluka asi azwi yango ekoki atikela biso kotiela biso bakale na 2023 en tout cas wana tokobomana ndenge eza wana soki monsieur Martin Fayulu azwi pouvoir te soki Adolphe Muzitu azwi te bato mayele baza ebele oyo bakodirige mboka soki bango bazwi te boyeba te biso bakongolais tokotelema tokotumba bastation tokosala oyo nyonso tokosala nga nazoloba kombo na nga monsieur Didier Lupini kombo na nga mposhi nga mfi donc naza mombala naloba bongo baboma mafu tozosouffrir makasi oyo koya ya mbala oyo soki 2023 Martin Fayulu azwi te soki lamuka bazwi pouvoir te biso bakongolais tokosala oyo tolingi bandako na bango na limete toyebi tobandolanda bango na poko Mobutu toyebaka bandako barwandais ya poko Mobutu tobandaki kokende olakisa bandako oyo Jean-Marc Kabundu wana toyebi ndako na ye bato nyonso bandako na bango toyebi tokotumba bango maloba na nganda yango wana naza étudiant
naza gradué na médecine mais tala bisika nyonso na beto ba porte ba fongolanga te tala lelo na comment coopérer avec talatala na kena otamsa bitalatala. Un étudiant ne peut pas faire ce travail, c'est pas mon domaine. Mais muta kanzaka naza burik mais naza étudiant gradué nde naza boy. Alors viva difficulté ya mboka donc on se retrouver té. Alors ils ont pesa biso passe na gouvernement na reine oya monsieur Félix. Bakako pesa ye combo un président de la République va pesa ye combo ya béton. Est-ce que béton likolo béton rolo na matembele obima? Béton eza comme au président de la République a rozo a combo té. Yo mutozo kamba bato que nous a combo ya béton. Ya ngona pe tozo mo ba béton eza bisika nyoso bakana ezali. Ya ngona tozo se retrouver té. Akende suka na ye ezali kaka 2022 oyo. Na 2023 tozo tiela Martin Fayulu Montema atika gouvernement ya sika président ya sika Martin Fayulu na monsieur Adolphe Mozitu tozo mona na caméra ye wana. Alors souci na ngande ya ngwana ezali bana Congo va se retrouver na 2023. Bon Afrique eza Afrique. Les pays sont africains. L'Europe est un pays européen. Donc, biso en Afrique, ceux qui marquent, ceux qui marquent, alinga kabola biso ego simbate. Ego simbate. Ceux qui alinga kabola biso ye akolongwa awa ambassadeur na esika zali to yebi. To kende ko attaquer ambassadeur na ye pote makambo président na ye alinga sala biso to sepe na ngote. To ko kabona te na kati Afrique. Na kati ya Congo ezamboka na biso. Afrique ezape parti ya mabele o nzamba pesa biso Afrique mobimba. Eza parti ya mabele o ba pesa biso ba Indo. Donc to ko kabana na bango te. À part ya ba Rwandais, à part ya ba Ougandais, à part ya ba Tanzaniens, o ba nyoko la peuple congolais nde to ko kabana na bango. Mais ceux qui ba pays mususu eza voisin na biso to ko kabana na bango te, po to za même moral. Monsieur Félix, biso ba mama, biso population, tozozela opesa biso montagne nini yo kangi pour la élection eleka. Ba distraction oyo zo sala biso bitumbala kabuya ou bien bitumba entre bino la bino etali biso te. Biso souci na biso tozala ngo élection en 2023 et salam et salim. Élection en 2023 eko salama. Mbongo ezala tendenge ni. Mbongo oyo yozo ke na kopesa ba étranger ezo uta wapi. Oyo yozo sala ba voyage ezo uta wapi. Olo ba ke mbongo ezate. Biso toyebi ke mbongo ezali. Et aussi longtemps yo ozali wana ozo tingama la pouvoir c'est que mbongo ezali. Toyebi ke élection en 2023 eko salama. Qu'il plaît qu'il neige. Élection eko salama. Oboni et comme on la passe namawa parce que là où ça la passe jeunesse congolaise et l'obino le bas parce que la minute où bon moni toyer ko sensibiliser la jeune pour notre responsabilité na ba na boko montes opéra na Mali montes opéra na Sénégal. Pourquoi? Parce que l'Afrique ba la muki to linga soute makambo le kanaki na Libye ou le kanaki na pays africain dans le passé et se répéter dans Boka Congo. Attention qui jeunesse mobimba. Bazuko banga elati bango. Je crois oyo ba ponami pona ko libérer Mboka basali. Oyebi ya mes fona loba makambu oyo boye. Congo nde yango na no za patrimoine na biso le kwa libiso. Ba Venture Félix akosana batu o basa ko sa ba Venture na bango mauvais goût. Wana zo ko engager bango. Mais une jeunesse réunie, c'est plus qu'une bombe atomique. Il y a quoi le besoin parce que tu encaisses déjà beaucoup et belé. Nous allons faire de notre mieux. Il y a qu'on mobiliser le peuple. Tu as inciter le peuple. De la façon dont pour que non peuple ou même peuple a causé conscience à 50 peuples bien et 50 jeunes pour bimana balabala. Et le wana te permettre yango ata mokete que non mabele na biso ba que ne reçu ko revoir yango na France ndenge oyo boye baza ko begisa bango oyebi ames wana lobaka makambo oyo boye c'est la révolution bien le soulèvement mais le oyo bobo moni ba leader politique moi le soulèvement elongwa na munoko na bango ba komi na course au pouvoir ba komi na nzela ya dialogue ba koti na nzela ya trahison entre bango na bango mais loko wana jeunesse sans comprendre te koto bazo me peuple na diversion koto bo makambo so salema. Je crois na kokita na victoire na kokita bisika oyo yebi bisika ta on a tiaka mutu na ngapo na Congo pour sensibiliser ba jeunes entre la patrie ou la mort c'est le peuple qui vaincra. Donc là to koloba yango wana to yebi ke ba jeunes belé ba komi manipuler ba jeunes belé ba komi prise en otage na ba leader politique le quoi ba 500 francs na ba 5000 ba 10000 mais biso to hotelema parce que le lo oyo boy ceux qui Congo kabwani
bana na biso toyebi sika bakomenga bango te na minute oyo boye maloba soulèvement eza déjà disparu yango wana bozomona bakomi kolanda biso babrino bato oyo tokoki koconscientiser jeunesse tozo conscientiser bilenge mpo totelema tobunda mpo na mboka na biso lelo oyo boye Félix a banalisé déjà, a balisé déjà la balkanisation. Pourquoi ayebi que non, banda kuna ya sombi na Indonésie. Waza ko tonga ba château kuna. Après ça va ko kabolambo kana biso. Akena ko vanda kuna mais jeunesse aso comprendre le ko wana te. Na lobby bien ba leaders politiques congolais sont tous des corrompus. Bazu jeunesse bakangi bango parce que ben terrain na bango ba tiango liboso, au lieu ba tel intérêt à peuple liboso. Yango wana dans les jours à venir de Okabuya. Na kokita na boulevard pour na kobimisa peuple ata o ba kozala conseil pour na mboka na biso nous allons marcher voilà le ko naza ko senga yango wana passe ça na motema moyen ya koloba mingi ça te sinon passe le ki na motema komona que non la jeunesse congolaise dans l'assemblée est trahie par les leaders politiques makambo oyo to mona o déjà toloba yango déjà kala na ba 2018 pe yango to andiko mona komi pwe ya makambo Jama Kaboun auti koloba que non Félix Tshisekedi n'est pas président auti koloba ngoye moko parce que tant to ba que Tshisekedi azaki président élite azaki nommé par M. Kabila ataki tembe abetaki tolo 520 giga koti virus au moins pas c'est dina mai yo zali vice-président de l'Assemblée nationale au lieu que pouvoir battre l'homme ba saccager parler non c'est que zo la tsere non vous avez un pouvoir moi oui oyo peuple congolais a voté qui binoté légitime donc légitimité autour de ça bino que non moka oyo sengalité na ba banani ba oyo bazali na mayele o dirige mboka te ba dirige mboka mais c'est tu lombo yo bi que non Union africaine ezo bloqué yo parce que pour occuper mboka te ba yo ko susu tout luka susu ya makambo ya sadek ba nini ba pesio est-ce que yo occuper mboka oh bien déjà tout le monde est déjà que non ozali mutu moko oyaki na kaka pona kolia na yo famille na yo tout ça tango ozaki na opposition osonaka na général moi aussi c'est colonel olobaki nini oyebi te ngana azobunda pona bino est-ce que oyokaki te na Kabila proposer un poste ya primature na kopepe na zimbongo wana le na famille nanga bino botika na pauvre donc il y a premier ministre aussi la présidence tozo kemba na passe toujours mais yo lobi ko za congolais est-ce que congolais ko linga bandoko na banyokama congolais abi que non esengé na yo ozali mwana mboka ozupe mbongo obongi na vie esengeli otika mboka okende opesa congolais mususu mais yo ozotingama pona nini mboka si déjà kufa tango mboka kufi yo moins que eloko za kufa c'est que eloko ça ezate il faut tika yango mais toujours ozaka na pouvoir wana pona nini ndeko Chilombo outa ko saba discours na yo zala mutu oyo ezo sala na chaque discours na yo baki que non je vais faire les élections en 2023 dans les délais constitutionnels siko lelo oyo mutu oyo te kamani bano lia na fufu alobi que non moi élection ça maizate ozobi ma compétent to ozobi manani mais yo moko faut ça la réflexion makambo sala ata mwana mutu akoko sala mote makambo sala ata bébé ya inane ya wi ko sala ya mote papa biso tolemio biso to boyi balkanisation na kati ya Congo biso to boyi démocratie na kati ya Congo biso to lingi changement ndenge to ba ke changement du Congo c'est Martin Fayulu yo moko ndima ki yango lobaki yango na Genève et puis olakaki batuna na triomphal oya ko trahir peuple congolais mbondo ekomela ye tandis que zo mona mbondo zo mela yo okei mbushima imbule beteli yo bagarde présidentielle bakomi kotindika lokwa ba poussière nzamba zo la kusona basini mais yo ozo comprendre basini wana te soko za mutu oya comprendre makambo esengelo tika pouvoir wana pouvoir oyo eza yo te parce que lelo soki to sali revendication na kati ya Congo hein okoboma na yo mais yo eba suka na yo okende boloko okende CPI pour que dans CPI te lokola Kabila se protéger qui zongisa pouvoir ya peuple congolais pe na ko senga na bandeko ya diaspora eloko wana lobaka yango mbela bosanga na ba diaspora bosala nzembo
pour na Congo pour s'adresser na communauté internationale pour ça la nzembo ezali partial pour na vision ya Congo banda époque ti lelo congolais anyokamaka pays lokola ba Afrique bazo sala ba mituka bazo sala ba jeep mais biso Congo tozana nyonso mais tozolela nzala c'est-à-dire tozana bilan moko to koyesa peuple tozana discours moko to koyesa peuple banda depuis na 5 ans osali tomoni ata ni compagnie moko osaleli te osaleli peuple te ni nini te papa muntu oyo bapesaka deuxième mandat aza président de la République au peuple a voté ou bien soit tu yo saleli kozana bolamu moko yo saleli peuple est-ce que biso peuple tozana courage nini nini oto biso tokopesa au deuxième mandat papa yango tozoyebisa yo boye yo yeba yango biso toza ba congolais oyo yozokanisa na mutu na yo eza o biso peuple congolais tozokanisa te biso peuple congolais toza posa toza ba carte d'électeur toke na enrôlement to voter président oyo biso mo peuple congolais tolingi ba distraction nyonso bozo sala entre Jama Kaboun yo Jama Kaboun obande ko tema na sanzete lelo yo komi ko boma batu yo Jama Kaboun okomo mosala nyonso ensemble ekomi ya yo yango tolobi boye papa tolobi boy ba distraction nyonso bozo sala na monsieur Félix papa toboyi bandaka 2022 suka 2022 oh papa toza na posa na ote na Congo bino ba président o bozo ni na Union africaine toboyi Congo na biso ekatana toboyi Congo na biso ekatana o ba boyo na boite tozo boya Congo e muntu akokabola ngo aliteka benzambe ye alinzambe te ye telemi wana azali nzambe te tata na mama na ye basaleli ye klasi azwi bimengo yango elalisi mwasi na ye bimengo yango elalisi bana na ye mpona nini atangisi bana normal me biso tozokotelengana ye nde akomi nkake ya bango ya baluba wana akosi jela na lakisa ye azomona mabele oyo za ye te nkolo ya mabele oyo azali likolo ye nde azala na se ya mabele bilo wana azosala papa oteya ye ezali ye te ye nde azali satana mobali ya molai ye satana mobali ya molai ye za biloko ye te biso bamama likola boye totelemi boye tovandaka nzala tosimaka maboke ya bato mbako boye omeli yango olangisi yango na kati ya anana likolo omeli gene ye ndi amelaka masanga bie nzoto na ye ezala lege batiele ye na mesa abala biso tobala te biso bitulo ye nde atia mwa ekola betia mwa ye asakanaka na bato limiti wana ye akomi nango nana tie ye si Congo oyo Congo bazokolinga te ndenge ye azosala ye nde akendaka mboka na bango asokolaka mai na kantine ye mobali monene asali mosala ya mbongo emonani na Congo mpona nini afungola pompe te otelemi boye na tusu mpenza ofunguli mai ezotiola yo na nzoto yo okende kokunzama na kantine ya mai ye mobali te ye satana nga na lobi mpona nini nga mama nakumbi mokumba na suka ti libandela po ye abongisanga mama nalia natonda na bana na ngai na balege na batokolo na ngai ye azokomona ngai bosoba ye nde nani natuni ye nani litoi na ye wana eleki moto po azokuba na makambo na mutu na ye wana azotika te ye nani atuna ye nanu ye nani akeba dezo na ye wana atie nango atia na ndako na ye na mwasi na ye po ye atangaka misolo apesaka mwasi na ye ye apesaka biso mbongo te oyoki tokovivre na ngolo ya nzambe mabele oyo ye ani atie ezali ya ye te nkolo ya mabele ezali kombe akosakana te batension ezoyi ebele boni boye keba na yo papa ka 2022 oyo ozokende sokende na mboka na bino botika biso tovanda kamwa mokete kozwa tole o wana yo sala eza ya yo na libota na yo na bana na yo na mwasi na yo
biso te tolataka mapapa ya ligoma ya mwenje ya mwasi na yo alata isue atambola tue nde biso omona biso bayuma mboka oyo banda faci azwa mboka oyo biso bakongomani tozonyokama tozosufrir kolia na biso ekomi pasi tokomi konyokama bana bazotanga klase ya malunga te bapapa misala eza te biso bana na bapapa tokomi bakopera yango ndenge nayesa monsieur Faci boye pouvoir wana biso tovotaki ete biso tovotaki Martin Fayulu lokola ye asalaki négociation na Kabila pour protéger Kabila toza na ntina nango te toza na posa atikela biso pouvoir biso moko bakongolais to se prendre en charge babuso bana bosana jamais Kabundu kuna biso etali biso te o toza important to na posa atikela biso pouvoir wana Lamuka oye soki ozomona Kagame na Museveni bakomi kokota armée na bango na kati ya Congo eza recommandation uti France et pas Emmanuel Macron mission na bango ezali nini batali ke na ba pays africains le pays le plus riche en Afrique c'est la RDC. Lamuka oye le pays le plus voisinés na ba pays nyonso en Afrique eza RDC. Toza pays moko toza na voisinage ya 9 pays. Lamuka ne tombera pas. Dans le monde entier, c'est le troisième pays où ils ont un voisinage augmenté. Baya kota la bamoni que non avec richesse au Congolais bazanango, bango moko bayebi ko exploiter ango te, bango moko bayebi ko gérer richesse na bango te. Le qu'on déjà ba comprendre des faiblesses na biso, ba lingi ba lekisa biso na distraction pour ba récupérer richesse na biso et comme ya bango ba sala ba bien, bango ba bongisa ba pays, biso Congo totikala na bobola. Lamuka oye, merci beaucoup pour la économique Ekosimba te, mais elle en a même pour comprendre Ekosimba. Lamuka oye, totikali batu ya maloba. Na lobi totikali batu malo, mais action to sala kate. Awa lelo nde to saboy. So to lobi ke to kanga balabala. Okomona to batu moke, batu musubu na mutakomi ko luganzela na. Siko lo kango Ekosimba te bongo. Lamukaye, c'est-à-dire lelo makambwana po soit limite. Lelo makambwana po sila. Congolais nyoso tellement le kolako. Lelo soki to tellement le kolaba congolais témoin na mboka pays ezokende. J'espère ndeko brino uti kolobango basali liste. Bande konanga poto baolanda batinda kinga déjà. Ba komi premier pays, ba komi deuxième pays, ba komi troisième pays, quatrième 5e vite, 6e vite, 7e vite, 8e vite, 9e vite, c'est-à-dire ba pays au babengisi wana bango bato bakozwa les devants ya koloba pona RDC. Na lingi na tuna yo. Comment yo za congolais mutu mususu ya pays mususu. Oyo za congolais te akende koloba nesika na. Lamuka oye. Lamuka ne tombera pas. On dit que Congolais à l'oba, na première place, batu musuba ko compléter, mais basu ba paya, batia bango liboso, Congolais batia na so. Mais na monokolo aso ba que non, je suis le président de la République démocratique. Quelle République démocratique du Congo que vous parlez? La Mouka oye, la Mouka ne tombera pas. J'ai toujours dit ça. L'arrivée de M. Tshilombo au Congo, c'est une occasion de balkaniser notre pays. La Mouka ne tombera pas. Kabila avait peur de papa Etienne Tshisekedi accompagné de Martin Fayulu. Tango Bazaki d'opposition. Fayulu na parlement bimaki un seul député à Zako Bundela Congo. La Mouka oye, Nicolas Boyaka Salaire a commis député national en 2011. A tiki pouvoir en 2016 à lobby mandat nanga ici et Sili. Comme en 2018, Kabila tindi mbongo il y a 2 ans. Dans l'époque, député national Azako soit salaire il y a $13,000. Ceux qui t'ont calculé 13 000 fois 24 mois, ils ont fait ça combien? Bah même là Martin Falombongo wana tinanda konaye, à lobby bozo mbongo wana, boke de kochango na trésor pi. Oyo lelo, ndeko Tshilombo akoloba. Je ne connais pas mon salaire. Regardez un peu la folie d'un homme comme ça. Bande Konanga, Banamboka,
J'ai toujours dit que M. Félix Tshisekedi n'est pas un Congolais. Lamuka oye. Balobaka muto kozana associé à mwana oya bota moi. Lamuka ne tombera pas. Ceux qui ont moni muto zo sala mwana batunko, c'est qu'il y a pas passe à kobota. Lamuka oye. Lamuka ne tombera pas. Peuple congolais, bande konanga. Vraiment ceux qui a solo. Botelemi na se amoyi awa pour associer à mboka. Ngonga eko. Ngonga eko. Na répété. Ceux qui a solo bozo toka na se amoyi awa. O banda tongo atama ya tina bomelite. O banda tongo ata sanfa kolesa bana poka na osité. Mozi souci à côté de ma awa. Pour yo information à mboka. Peuple congolais. Ngonga eko. Février. Fayoulou a salaki discours le 30 décembre. Alobaki année à 2022, et année d'action, et année à victoire. Victoire, oh, biso to reçoit, parce que tu commences déjà un esclavagisme. Jusque-là, tu as les esclaves rwandais. Jusque-là, tu as esclaves ougandais. Jusque-là, tu as esclaves français. Congo est comment dirigé par l'occupant. Le président de la République, c'est un occupant. La Mouka Oye, toutes les institutions de notre pays sont dirigées par les occupants. Yo Moukolombo ko bénéficier Moukolo. Nani Mokozi, Nani Mokozi. Nayango Banamboka. Vous attendez qui? Yakope Sabino André, Pobo Bundelako. Ceux qui t'ont calculé à Watoza, plus de 100 personnes. Tozali na responsabilité et capacité. Yakobamba soulèvement na Katako, ya Congo, d'être télémi ao. Nous sommes nombreux. Je me souviens encore, Mokolomoko Martin Falolobaka, peuple congolais a commis naïf. La Moka Oye, Wana n'a pas ça qui est raison. Tokomi Kolenga même la climogène. Tokomi Kobanga l'issasi ya caoutchouc. Finalement, qui nous a aveuglés? Mes très chers compatriotes, qui nous a enterrés, la Mouka Oye, qui nous a cloués sur la croix. Otoko kakote le maté. Et comme il ça la passe. Et comme il ça la sonia comme elle a collé quand même dans les médias. Nazo kanisa, na okekoloba nini. Oyo nyoso to propose ka batu poto sala eleki. La Mouka Oye, fayu la roba kanabiso, il y a encore le temps. Ngonga ezebe. Ngonga ezali ebe. Bana mboka to laver ba cerveau na biso to tikana lo ke mosali ya nzambe to lata ki kongole na nzo. Ça fait honte, ça fait la honte ya komona un pasteur ya kozwa président soi-disant azwi Chilombo, azwi Sama Lokondi, azwi Bati Lokwebo, azwi Mboso Kudia Kwanga, aye kozwa Chatini Ngobila a prier pour na bango. La Mouka Oye, la Mouka ne tombera pas. C'est-à-dire, Tokana, Toyokana, la Mouka Oye, tu comprendre que non, Bando Kiamboka Oyo, et ça va pas, pas passer. La Mouka ne tombera pas. C'est pas dit que ceux qui n'avaient pas ma passer, Zamba Kobamanga Lokuta. Oye koye bisaba Kongomani boy. Awa lelo yo bazokata côté ya Bukavu. Déjà bomona katala. Bozo mona makamango. Chilombo sauté premier ake kosala nzela ezo sangisa Bukavu na Uganda. Yamukoye. Bozo comprendre ngo déjà. C'est-à-dire quand au Kabila sali na 18 ans pour balkaniser le pays, et l'équipe même temps au Chilombo sali na 3 ans pour balkaniser le pays. Kabila bien Kazaki na ye, mais il y avait une petite lanterne. Mais Chilombo penza a mis na poids ça. Ya koloba ke oui, mutu oyo ba prépara ki pona kokabula Congo, ezanga monsieur Chilo. La Mouka ne tombera pas. Nani azaki na commission ya balkanisation en Mboka. Mes très chers compatriotes, Congolaises et Congolais, ceux qui ont amoué en Mboka, Mateya Oyo, Epeso Sengote, mais Peso Kanda. Mouto
moto ayaka na commission ya kobalkanize Congo kombo na ye Denis Nyakero. Lamuka oye, écoutez-moi très bien. Denis Nyakero, c'est un envoyé ya Kagame na Yoweri Museveni pour na kokosa Monsieur Chilombo atika ko Congo. Tala, lamuka oye. Mutu nyonso soki asali libala. Mutu nyonso soki asali libala, fo batemo basala. Batu oyo bakoya na feti wana, tango boza kolata na alliance. Mabala na bango, bazaka na bana. Lamuka oye, lamuka ne tombera pas. Pour votre information, bomonaka mukolo Chilombo ayibaka bokozi na yo 3 mois après Denis Nyakero kotika Congo ake kozwa ba Rwandais soi-disant ba orphelin. Lelo ba Rwandais wana bakoma wapi? Yo mona wapi? Moto 48 ans, babenga yo orphelin. La mouka ne tombera pas. La mouka ne tombera pas. Yango wana tolobi boye bana mboka. Tokana. Toyokana. Kagame ayaki na mission ya kosala ya kotonga village moderne awa na kati ya Congo. Biso baso ba Congolais to telemela kango. Melelo ndeko Chilombo changer langage. Alobi bisika Kagame za kotonga eza mabele ya Denis Nyakero.